ya. Yo moni ya koué. Mais Elohim m'a dit, mon serviteur tombera 7 fois. N'a côté les misaïs 7 fois. Tu connais ça, bino que bon, je sais ça l'Elohim était pour année. Tant qu'il y a qu'on bongi ça Elohim. Mais yo tikalika na erreur wana. Shalom peuple d'Elohim, oh Elohim masala grâce, tout solo là de la part d'Elohim. Elohim masala grâce, Nanzela humble servante Elohim, maman prophétesse Rosette Ela ou Basila. Elohim masala grâce tout le belaka de la part d'Elohim. Pour le coup, il y a Adonai parce que j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Ah, on a sepelé mingi comme on a bino li sous lelo, on a sepelé mingi to sola li sous lelo de la part d'Elohim parce que peuple Elohim surtout ba congolais. Elohim a sali grâce à l'obi que oh ezali pays à Elohim, oh ezali nation na ye, oh Elohim a poni abiki a tali Congo oyo a sauvé on retrouve le paradis terrestre pour na lokumu ya Adonai ye Osharamashia. Bozo la nanga de partout na Canada, na Turquie surtout ta Turquie mingi obenga maman prophétesse Rosette en tout cas Tozo Simba Mamingi, en Afrique du Sud, partout, ma solo ya Congo, chaîne Nabiso na Tardo TV, na Movi Channel TV, na YouTube Kukula TV, en tout cas, partout, aux Olanda Biso, en tout cas, le Monsala Moussane, et en haut, à Susutaka, na une nouvelle génération, une prophétesse, un prophète, pour na le koum ya Adonai, parce que yé moi, la mouta sélection, yé moko azam mouto yo, ala musata mabanga abiso oboy oselanga na te misata mabanga po basalelanga mabanga ngonde biso to eba na biso te melo emako atelemi e moko sa musane to komi koyebana en tout cas succès yango élévation za rane lengi velo emazalo kumu na pesi ba mbote nanga na aigle de la presse congolaise son excellence bi Moutongo, moutumoko makambebele bo chacun sa grâce aigle de la presse congolaise yeto solane vendredi na masolo ya Congo na 21h na chaîne na biso ya Tardo TV na Movi TV Movi Channel TV bola na biso na solo ya Congo en tout cas yeni to beta na tête à tête en tout cas le masala grâce batma yele bazana na Congo oyo aigle de la presse congolaise et le mapambolo sous makasi mais bola na biso na émission ya YouTube na mission ya YouTube na biso o ezali masolo ya Congo na minute toza en direct na minute bozolanda biso bambote na bino esika boza le mapambola bino makasi même na Kukula TV eza na chaîne YouTube le mapambola bino makasi émission na biso eza l'heure est arrivée. La Bible dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le salut vient des Juifs. Notre Père spirituel est Elohim. Alors, le salut vient des Juifs. Après, si nous même verset dans Jean 4, 22. Vous avez pour ça salut. Vous avez pour ça paix. Vous avez pour ça bénédiction. Vous avez pour ça gloire. Vous avez pour ça protection. Pasteur, vous avez pour ça le maton du sous ma fouta. À protéger le ministère. À ton du sous ma fouta. Révélation. Pour que Shabana Elohim bilei ya motuya Elohim alobi leur revenu to zonga na juif na ba juif na Jean 4:22 le salut vient de là les autres to kolobela thème na biso l'amour Elohim alobi comment kobela Elohim oba ke olinga Elohim en même temps que muta pembe no lingite soko tali na Matthieu 22 na 37 tina 40 et le mazolo banini le plus grand commandement ou atike la biso ezali amour tolinga na bon créateur na biso de toute notre âme de toute notre force de toute notre âme Elohim azana posa to linga ye ko linga Elohim eza ko salela ye ko tambwa na ba principe na ye Elohim n'aime pas le péché azo pekisa likambo oyo ko salate. Alobi, quand tu obéis, tu trouves la grâce. Tu désobéis, tu trouves la disgrâce. Yongo lo masningi bisoka mingi atonda bolingo. Alobi ke aibana ye poba kuta na ye senge bazala na bolingo. Alobi ke soki o azana bolingo te akomona ete. Papa nangai. Deuxième commandement, alobi sous le plus grand commandement. Deuxième nango eza amour du prochain. Papa, na continue on va marier. Mobale ozo za pembe na yo. Olingi ete. Et bon Elohim omona atende olingi lokuta.
Moi, si apembe na yo lingi ete. Et bon, Elohim mona ate ndo lingi. Lokuta. Moninga pembe na yo lingi ete na kati na mosala. Na banisu na kati na koti na kati na mosala. Moninga pembe no lingi ete. Et bon, Elohim ndo linga. Lokuta. Chef na yo, olingi ete. Yo lingi ozwa place na ye. Et bon, Elohim mona ate ndo lingi. Lokuta. D'abord, quand tu vas aimer Elohim de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force, en ce moment-là, Elohim, à côté de la profondeur du Saint-Esprit, à côté de mon thème bolingwana, ya ko linga pe moninga za pembe na yo. Il écoute lobi linga moninga na loko la yo mo milingi. Moninga na ta monali pute toboka. Yo za bilamba cher, bilamba luxe, mais ozo seka moninga na non. Il veut c'est ce qu'on a Jacques. On l'écoute au sekaye, lati saye elamba ya cher. Ozo sona mutemana. Oyo lati wana, lati sende bolingo nyosonga. Parce que l'amour est à mbebote. La foi sont les œuvres de la foi mon morte. Amour est à mbebote, faisant na misala. Mutego senga yo aide. Ah! Badis wa koma ka bandoki. Mutego senga yo aide, chaque lobby. Soki mutego senga yo aide. Kopi melayete. Kotinda ye pa mutu mosusu te. Kotinda ye asambela te. Mais sunga ye. Soko pamboli ye. O pambola ete mozo pambola Elohim. O respecte makomi. Elohim pasani ako pambola yo. Bande konangai. Elohim abisinga loto sola makambo etali bolingo. To lingala. Puis dans l'amour, il y a le respect. Elohim a passé un message mon à Boutou. Alobi. Peuple congolais, beaucoup de temps, to vivre au paradis terrestre. To comme na temps, et au moins le mazo azo la musama kambo, oyo to négligaka. Or que l'oïma abis, oza fidèle à bloc à mikie. L'un pas comme c'est fidèle à bloc à minen. Bloc au négligé, n'est si que l'oïma jali. Et l'oïma lobi, bananangai, bazongela, le premier amour. Papa nangai, olingaki maman, tant olingaki ye, olingaki, mwana ki toko wana. Une très belle taille. Olinga ki na beauté na nyonso wana. Opesa ki même dot na yo pesi mbongo na ko sa ta ba faire. Opesi mbongo na po anini olinga ki mwasi wana. Siko lelo tie na ndako komi si rideau. Okomi ko sise motema. E komo kende libanda. Siko bolingo wana ozaki na ngo premier amour wana ekei wapi. Et le mabiba papa bozonga na bolingwa liboso. Bolinga basi na bino ozo mona le olula libanda wana. Okoki po kotala ngona mwasi na yo asa nini angala po bino mbali to ebike bolinga kolula olinga mwasi angenga soki omoni ke avok sala ngote papa le dialogue est très important dans le mariage nazo lobela ba aspect nyonso bolingo na ba aspect nyonso mais na bandi non na kata mariage le dialogue est très important parce qu'on donne ce qu'on a ngana tonto teyaka toto teya bato po biso mo to ba exemplaire tonto chali sapi boye 4 raisons de la biso. Donc, il faut biso montrer un exemplaire. Puis, toté, bino yongo moni na communiquer kaka bino oyo na elema asala grâce à ces sanga déjà. Il a communiqué un peu le pas tout sunga na kaka parce que ce que lui m'a trouvé très bon, c'est le mariage. Maman nangai. Depuis papa commettait erreur pour toi kabatu. On commet erreur mon côté depuis commettre erreur wana. Bibe obi l'amour excuse tout. Maman zongi sa bolingo wana tango lingaki Jean-Pierre. Tant olingaki nani Arthur, tant olingaki Boniface na yo parce que comme bakazaka ba Philippe ba Boniface le ma pamola papa nyonso. Donc tant olingaki wana bolingo wana ezonga. Tant olingaki wana bane ko lambela ye, bane ko nikele bilamba, obane ko pambole bébé bonne journée. Bébé mon salam malam, obane ko sambela motema bolingo nyonso. Satan a détruit yote, a détruit motema na yote. Et le malobi zongi sa premier amour. Ambiance qui toko et zonga nandako. Et le madame pour ça c'est pas une grande bénédiction mais tali même mariage parce que ce qu'il a trouvé très bon c'est le mariage. Akeli nyonso. Alobi bon. Et comme il a mariage, alobi très bon. L'homme aime le mariage. Unité na carte de mariage et combien la bénédiction. Bo simba na papa na maman. Bo sambe la ka butu nyonso. Bo sambe la ka na air boza air libre monique papa za ndako maman za ndako. Bo dialogaka. Bo soutenir avenir ya bana bino. Elohim akosopa une grande bénédiction na carte parce que l'amour ne soupçonne pas.
L'amour, ils ont un préjugé. Et ça, moto akei peut-être dans na yuda mabete, surtout biso ba maman. Papa kei, et si ka kei wa loko ya mala téléphone te sek azaka na mboise. Ah, maman nangai. Peut-être ça en réunion, ça en sala. Pourquoi ma cantina OK, le ma pekisi yango. Mais quand tu as l'amour, tant aux en bolingo, le premier amour ane zonga. En tout cas, au soupçonné. Et si quand peut-être mon message à ma bé, peut-être que l'homme ma bé, maman fou comme ma sambela, le m'a épargné le kwana, ma bé et parce que ceux qui peuvent pas Monica, à passer, il faut souffrir. Parce que le désir de la femme se portera vers son mari. Il faut sambler, Elohim tombe la papa wana. Elohim pambo la mobali na yo. Elohim foulou qui s'en bali na yo. Pour seper la osa nango pour ça. Ya. Elohim est dans sa parole. Tant qu'on linga Elohim. Okolinga pe mobali apembe no kolinga mwasa pembe na yo ya okomona une grande bénédiction na kati na foyer na bino bokomona kimia bokomona esengo parce que mobali otamona ba instruction Elohim otamona principe Elohim moi c'est pas otamona obéissance ces paroles Elohim en tout cas unité na kati Elohim de Elohim ayaka donc quand il y a l'amour nde ayaka alobi na obenga bino su bana te mais na obenga bino baninga. Parce que baninga na ngai na omona ke ya l'amour wana komisko na amour du prochain na bimina makambetali mariage na kati na mosala dans l'amour faut respect pezala papa na ngai autorité Elohim alobelenga na butwa lelo alobi yebisa ba na ngai ata kolobango na miso atute mais moko na ndako asenga pardon et pas Elohim. Mais la personne a dit, ah, c'est un lisumute, c'est un mabete, non, c'est Elohim pardon deni. Elohim mazo lo bani. Pardon les aponani. Papa, bo finga ba konzamboka. Bo finga ba pasteur. Ya. Na lo bango mi une fois à cœur. Elohim denga jije la ka ba sali na ye. Et tan denge biso jije la ba sali na été. Na lo bango mi une fois mon sang na ko kueya. Yo moni akue. Mais Elohim m'a dit mon serviteur tombera 7 fois. Na côté les misaïs 7 fois. Si connais ça bino que bon je sais Elohim te poani. Tant ya ko bongisa na Elohim. Mais yo tikali kana ba erreur wana. Muta commettre péché za yo ta siko le leur impose. Elohim alobi na limbisa basali nanga. Ngande muna pona bango. Baza ba faiblesse na bango mais bino botika ko tia bango na boko. Vous êtes qui pour juger basali nanga? Bozana ni so ba pesi yo charge wana est-ce que kokoka? Pas mananga na meka un peu le masala nga grâce na kamba batu. Na ba faire nanga na zaka nango. Ta kama bote ya petete. Tu respecter l'autorité en boka. Tu respecter mon kondi na biso en boka. Soutien na intimité Bible zo lo baké. Ba kondi en boka. Les yeux sont élevés en dignité. Faut qu'on semble la peau na bango. Et à mon kondi za petete. C'est pas que tout le monde a comme président de la République. C'est pas que tout le monde a comme député. C'est pas que tout le monde a comme ministre. Chacun a sa grâce. Le bango mille et une fois. Papa Moïse Mbouye a la grâce na ye de journalisme. Nga la grâce na nga ya prophétie. So remarquez bien que je me sens à l'aise dans ma peau. Parce que Ezangolo. Le masalinga, chacun a sa grâce. Peut-être que nous avons la grâce, en tout cas. Donc chacun a sa grâce. Si vous on minimiser mon toit, mituna, si vous tiens la place, est-ce que nous avons coca? Il y a que nous finga batu. Papa, pour commettre un péché, tel le m'deng a interpellé biso. Mon konzambo quand on a sauté na un pierre, besoin le baquet. Tant ba kambina bino bazo kamba bino boza obligé à obéir bango tina banda kuna bino quel que soit à la fort à la méchant à la nini ko juger été boza obligé ya ko respecter bon ya ko memia bango non bon pena ya lingala ya ko memia bango tina banda kuna bino so te mo konzambo ko so pe ape mkona yo so te pasteur wana pe ape mkona yo droit de naissance pe ça c'est important dans la Bible. C'est pas pour rien Jacob. C'est pas pour rien Jacob, malgré sa révélation, malgré son intimité avec Elohim, malgré tout ce qu'il avait comme richesse, malgré tout. Mais, Asuka ko kende pas Esaou, ko kende senga ya ne pardon. Il y a droit de naître Ezalaka. Dans l'amour, il y a le respect. Le respect mutuel, maman nangai, papa nangai. Tout sungana. Tant vous manquez mon kolo wana, Elohim, vous avez attristé Saint-Esprit. Parce que c'est pas pour rien le ma hasardé. Et le ma ça c'est pas pour rien qui a boté ni bosso na yo bien apé ça azam kolo na yo.
Elohim m'a dit le pourquoi. Elohim m'a dit le pourquoi. Tu peux être riche, même dans ta famille. Dans une famille, moko, bana, botami. Mais si vous mobali aye sima ya basi. Papa nanga, nyonso za nango, atoza mulai koleka bayana. Bayaya baaka bayaya botika bayaya. Même après chaque sa vie so que façon pe ya kolobela mukolo. Ezakape très important. So t'as un proverbe besoin de ma biso que la parole douce calme la fureur. Ata mukolo ngazaki na kandande nini. Oye aya likambo oyo kino mukolo wana comme conseil na opesa bino. O kino mukolo wana ata tomboki yo fanda nie. Aya après yananga limbisanga d'abord. Atoza ki na raison yo za leki. Yananga limbisanga d'abord. Likambo lobi ana bon. Eza na ngobongo te. Ya ata mutonga za ki na kandande nini. Parole douce noana et lembisa kandane. C'est pas pour rien un livre ma CCR. La douce parole calme la fureur. Bisope ba yaya. Bisope ba parents. La côte jusqu'au na ba parents. Bisope ba Éphésiens 6. Oui, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Oui. Mais, les parents, n'irritez pas vos enfants. Papa ko pesa moi on peut candidater. Peut-être la c'est à candidat moi n'a pas ko silika lobelio mabe. Donc, pour te dire que l'amour est un réciproque. Na benga ngoko réflexivité, va te mettre en mathématiques, va toi tanga ming, na évite ça lobby bien. Il est massa la grâce. Donc, flèche aller, flèche retour. Tant on peut ça moi en respect, moi on pardonne sur le respect. Tant on peut ça les qui respect, les pardonne sur le respect yaya. Les qui peut tant on peut ça respect, yaya pardonne sur le respect. Donc, respect à la réciproque. Pande konangai. Tala Elohim mesika okoza yake na sambe Elohim makasi nazanga na problème te mettre Elohim mesika azota la biso bolingo le respect Elohim alobi to sungana ayoki kolela na biso ayebi biso ba congolais ayoki kolela na biso alobi atemi asunga biso mais azotangela biso bolingo to lingana dans l'amour supporte tout excuse tout ata muninga offensé écoute lobi pardonne-nous, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prière à Tiki Abisangwana. Mais mouton offensé, est-ce que yo pardonne facilement? Si que bon le moment na tendo ba, et le mili bisanga parce que biso toza erreur, to commettre erreur. Mouta parfait na mokilo azate. To commettre erreur mais péché des amabe. Mon sal Elohim, moi ne le faut commettre erreur pour pécher les amabe. Parce que toi on commettre erreur, on a Elohim en limbi. C'est bon mouta commettre erreur pembe na yo. Olinkolimbi ça a été. Non. Elohim aza juste. Ta, mouta juste le quoi Elohim azate. Notre créateur a l'année la kabiso de près. Parce qu'alingi biso kaming. Alobi, il faut pardonner. Il faut supporter. Papa nanga, le pardon est une puissance qui libère. Mouto senga pardon. Quand on m'a commis le service, que mouto a salué ma bé. Hey, Shaddai. Va vers la personne, demande pardon. Est-ce que c'est cette ça Bible si c'est le bis la femme adultère, bah yé pour condamner. Yo charabia chirabi que ngwana ko connaître, je suis venu sauver. Atika ko tu 99 alanda moko akenda ba pasteur, ba brebis. Bazo kende. Pour ani pasteur comment orgueilleux. Pasteur za na bolingo te. Pasteur comment la sélection comment opona pona. Bobi te la tu ma baku ke papa. Biso to betsa tu ma baku. Non chape na kati ponga pe na kati. Pona pe ka mutu. Et le marbi to limbisa. To sunga peuple Elohim, to kota, ba kota lola. La bénédiction, oui, c'est bien. Miracle, oui, c'est bien. Prêcher l'élévation, oui, c'est bien. Nathalie Kouna YouTube, c'est ok, les potos, oui, c'est bien. Cherchez premièrement le royaume de cieux et le reste aux hommes, le quoi matabis. Ba élévation, ba bénédiction, ils ont accès, c'est dans matabis. Mais, Bible, oh, ya ko pratiquer bolingo na moté manaye. Elohim est juste un peu fidèle. Total na Jean 15 h 13 h alobi oya pratiquer bolingo envers son prochain, bolingo envers Elohim. Elohim abi senga nyonso senga opesa. Siko tozo te poani parce que tozo pratiquer bolingo wana te. Elohim est aza tellement amour. Elohim aza na bolingo moko taka ya daki pure sans tache. Atiki kitabokonza kiti a sauvé biso cher. Mais pourquoi tu condamnes les gens? Elohim n'est pas venu condamner, papa, maman. Elohim est venu sauver. Et on fait m'adultère à faire qui péché moko grave, batwa monaki.
Ah, papa mba libanga. Et au chama chez lobby, oya sali sumuta bamba libanga. Le autre zo finga bat, oya pidi ki wana. Oui. Oya nini wa. Ya. Nzete za liste no longo ite bongo. Poteli sa mutno lingo longo. Ba non examiner d'abord vie na yo. Est-ce que naza bien? Donc examiner finalement naza bien. Si ko yo kolinga te o commence à examiner vie bato non. Et zani examiner finalement naza bien. Saint-Esprit va convaincre au semble la peau na mutuana. Erreur na ye et comme sujet de prière na yo. Elohim m'a sauvé. Elohim m'a pas moulé. Elohim m'a stabilisé vie na ye. Et va te que erreur ya mutuana et comme le sujet à mon cœur non. Elohim m'a lobby non. Là c'est pas l'amour. Tout se supporter. To lingana na bolingo ya solo eza ya mbebote. Ata na kati ya ndako to lingana. Femme adultère ba condamna ki ye. Mais au choix machia aya ko sauver. Femme samaritaine ba condamna ki ye. Ba we fifi kutu ya ndumba. Ye kutu ndumba est que pena ko bala. Ye kutu ni mais au choix machia lobi maman. Pesanga mai. Et au choix machia est venu sauver. Alobi ateye pe parole. Femme samaritaine bongoli motema. Aïe si même femme adultère va et ne pêche plus. Ya mutako commettre le mot ya péché. Oh yo moni péché. Fouka masambela ponaye. S'il faut kuta naye o senge pardon ou bien o sunga eta ni sungi ya conseil tout salango. Paye bisaye, va et ne pêche. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour ne condamne pas. L'amour ne soupçonne pas. Sotali même na 1 Corinthiens 13. Ezote abiselo koana bolingo. Bible écoute lobi ata o prophétiser ni azabona o prophétiser. Non quoi ça va mire. Non ça va miracle. Ba kaka de bazo telema, ba tozo la sauver. Mais si je n'ai pas l'amour, zéro. L'amour azolo bake sotali sus na Matthieu 22 okiti na 40. Bible lobi que ces 2 commandements dépendent toute la loi. Et les prophètes. Aux prophètes. Surtout ici dans 1 Corinthiens, na 13 de basus nike. Ata aux salamakambo, miracle, aux riches, aux nani. Mais si tu n'as pas l'amour, au côté le royaume des cieux. À tous les pasteurs, à tous les bishops, archibishops, aux nani. Mais si tu n'as pas l'amour, au côté le royaume des cieux. Sko, oza wapi. Apa to sungana. Maman nanga to sungana. Et le mazo senga biso bolingo e mata. En tout cas, sujet oyo, et le monsa grâce to lobelango sous lundi. Bota biso na chaîne YouTube na biso na masolo a Congo lundi kaka na ba héros. To lobelango sous en tout cas, et le malobi to lobela mingi sur amour. Ba congolais to cultiver amour et non la haine. To lingana. Surtout que qu'on va payer étranger. Pas le ba ke amine baza ba raciste non, pas non ba raciste té. Bani na bolingo l'amour du prochain renyana bango yo mona ke basambe na bango mingi te mais ba pambola mamakasi siko biso ku to sambe to la vrai évangile to sambe la ka makasi mais loka na bolingo te tala tozo ba miette mais bénédiction héritage o le malaka biso tozo ngote papa to zonga makomi to zonga na bolingo na premier amour ta ka so connaissance na mutu moko bolingo pesa mutu wana. Avant à commettre des erreurs, et d'accord différent. Mais quand à commettre des erreurs, on commet à homo final. Non. Mais ça ka bolingo. À ta erreur. Excusez. S'il faut solanaye, au solo linaye. S'il faut au lundi saye, au ebisi ay ali kamo sali. Na kimia nyonso na respect nyonso. Et ça a été que ni yo le cas parfaite. Au condamner moninga non. Et le mabi n'est jugé point. Parce que bisopé, surtout juger bato. Bisopé le mot juger biso. Sungana. Peuple congolais, en tout cas, leur revenu. L'heure est arrivée. Ok, peuple Elohim, congolais, Misikano Sobozali, dans le monde entier, na Congo awa, eya Elohim a telemi, asanin, asunga biso. Tova, bénédiction to luka, richesse wana, binaka Elohim a la kabiso e laissé. Elohim a temisiko ala tisangonzoto, to lingana. En tout cas, Elohim a sa la grâce. Message oyo ici quand nous sommes mutazo talango Elohim a touché motema nae o a transformé ka mitema tezaka Elohim o a brisé ka batu ezaka yo shora machia alors bi mon kota e pana e sans que yo abenga e baba dans ça déjà prière Père Elohim
On a kolanda message au pas simba motema na pourtant on a posté to simba bilaka to nyoka mingi et le na bolingo na bi j'ai entendu les cris de mon peuple a kiti a no la biso et le malingi biso ka mingi mama na nga papa na nga to zonga na bolingo l'amour excuse tout dans l'amour il y a le respect yo pe autorité yo pe zo kamba batu eya bato bo sa musala wana bana posa to bo sa musala bas bénéficier pe na salaire na bango bibelobi o azo kanga salaire ya batu azo commettre un grand péché et le mokangelo ba porte et le mkolela ya mutu wana a porte ne kangama bo funga batu to sungana parce que muta bina nda kunae abina ke musala po asunga foyer na ye po asunga famille na ye po asunga aya sunga pe ye moko siko yo salaire ya batu yo kangi yango batu ba sunga mandenge nini siko kolela muta ata lobi na misnote ata na sa muta abi shada iwani yo lo baki ete moto kolia na motoki na ye tena motoki na nga bato baza ba kontina biso ba se nini ba kangi yango papa ata moto na lobi na ofara farate mais mokeli na ye o azali kolo aoka kolela moto wana papa na nga bwana wa mbongo ebele ba autorité biso le masala grâce to kamba bato sur le masala grâce ozana bato zo kamba ya carte d'entreprise na yo tout et tout to sungana to libérer ba mbongo wa bato ba koti ya biso mo ba sala biso misala et c'est ba futama à l'aise nga sepela ka so na moni travailleur na nga azolata bien azongala afutama bien pe soki na moni ke ate mikolo amafa okoko sam sate na motiva batu ebise ma papa ta telema mama telema malgré que eza musala mobali na nga parce nga na akasima mbali d'ailleurs un grand temps de trouver une grande dame la prophétesse Rosette est là on a akasima papa Philippe Achila Italie mon boss mais si on a sima na ye wana nga pe achanga na kamba entreprise na ye bato yo bato to papa Philippe en tout cas ils appellent un conseil na pesa mbali na nga bi nga na ote ya bato basunga bafutaka bato et c'est ngé pose un exemplaire vu que le masala grâce na kumisa Elohim masala grâce après ça mon bala soutenir un ministère na nga c'est pas donné à tout le monde c'est une grâce a salango on en loba on non ça ebisa ko salango et puis ça ni batona ba travailleur na hier en tout cas bisika bazolanda ba que maman ko cité au moins on travailler à témo ba non aza bien vêtu aza na mi tout kanae aza bien sans commentaire aza bien non faut te détail baza très bien et on m'a appelé le masani aza ko pambola épée aza ko fulu ki sa épée au monde dans l'amour il y a aussi des compliments ya est-ce que basal Elohim on musala basalaka tout le monde bera na bango mission ne basalaka est-ce que sungote na prière moko sala ata omoni eboete na message moko atini na même na YouTube na ba chaîne par-ci par-là est-ce que sunga yo te soki sunga yo même banzemu na bango na tanga na ba kombote mais banzemu na bango bazoteya bazoyemba parce que même babaka to moto azoyemba osambela deux fois banzemu na bango édifier yo te siko to mozo kanzemu na ndaku na yo édifier yo et sauver yo après fingi mutana maman zambela ke mabe papa zambela ke mabe Elohim a souverain tala koto esika do tangela biso mabunga esika do mema biso donc to sungana soko moni mosala Elohim akomi avec aseli baku yo sepelite non préféré sambela ponaye ato luki ete soko za capacité ko lukaye OPC message pe basala Elohim so pe OPC bino message ba pe lobi papa na mama na ngai mama na papa test to za o sambe pona mutu boyo ke be message a jour a boa kisio basala Elohim ba comment na protocole ba comment na ba garde corps ba comment na nini ngai mama kolanda nyoso na te yo Elohim mo a convaincre kamite mabatu Elohim ko simba motema na ye aza mutu akosia motema na ye osa nini message wana ekokomela ye ngabi yo sambela soko osala ya pawana esimbate kobeta peli bakute limbisa mais yo sa nini sambela pona Elohim a protéger likamana elongwa
Elohim a stabilisé vie na ye. Et aux tangele kama bungana tenga Elohim a capable ça nini akolongola ngo parce que faut qu'on soutenir bango pe élévation ça pétété maman. Élévation ça pétété. Donc Elohim a ça biso grâce to sungana. En tout cas nazo komalanga la suka émission na biso. Makameze bela oloba. Mais bon on biso sur lundi. Na YouTube na solo ya Congo na Kukula TV. Vendredi on est sur na Ego de la presse congolaise. Na 21h30 na Tardo TV, na Movi TV pour le kuma à donner au soir marché parce que l'heure est arrivée. Tenu quand mingi non? Et le ma comme na temps à se répéter na ye. Babi le ma roto sekate parce que non on vient ndako. Le ma roto sekate bendeni. Et c'est un ton di mingi na motema. Parce que le temps a révélé à bana et ça pas sunga bana ye. Donc après ça soit directive et ça que pour sunga bana ye. Donc c'est pas que on le baboye na kanate mais na c'est un ton dit tellement mingi et le m'appelle biso directive oyo il y a amour parce que à combien de temps il y a concrétisation bilaka à la kabiso. Donc to sungana nakatanda ko papa nangai ozaki leze maman nangai ozaki leze nalikomo songolo pakala sala ki limbisa s'il faut peu que pas montana on s'excuser ça n'engage que vous maman nangai mais monter ma chose à la pure papa nanga monter ma chose à la pure pour le masani aso pa bénédiction na ye na vie na biso tous en un respect mutuel motalingi moto finga motote to tika ko finga na biso tout ça pays moko tout ça ba gens moko hospitalier ba congolais pena bazaka ba tout moko bazana bango ba play bazana bango ba kwa cool bazana bango facile à dialogue bazana bango facile bazana des gens hospitaliers en tout cas na yebi que message o e komeli biso nyonso Elohim o asimba kamite na bato o convaincre biso ako sauver biso pour la lokumu ya Adonai Yehoshua Hamashia na pesi mbote nanga na papa Israël Mbui papa Israël Mbui Papa Ninda, le réalisateur, babi, ma peut-être si on commence sur les les plus frais. Ah, et non kabalanga, t'as le bila kilelo, mais toi quand la kilelo. Ah, le ima saloko, mon alinga ambiance yo. Eh, alinga, mon abeng akaya mon coach, aigle de la presse congolaise, pas Moïse Mbouyi. Chacun sa grâce. Élévation à Makasi, dans le ima saloko, parce que mon taboté à bolingo boé, et le femme meka musika. Parce que vous pouvez ça monter espace. Et allez pendant qu'on a été dans le m'a pas mbolé sous ma casse sans oublier mon amour. Papa Philippe Bachila Italie. Natonga Lati. Eh, maman Marie, tu t'habilles très bien, je connais. Toi-même tu sais, tu t'habilles très bien. Fona loloka. Eh, Abika ok t'es à compliment qu'on a. Bah non, il pas là. Eh, en tout cas mon amour très chic, très bien habillé. Tu étais vraiment sur ton 31. Coup de chapeau, le ma pambolo sousou, ma kasi, comme une souka, ticket Adonai au Shwara Machia, à pambolo.